Délit de peste. Ça ne peut pas se passer comme ça. Comment ça? Déjà là pour se mobiliser. On ne peut pas nous intimider. Nous sommes venus soutenir le bureau de l'Assemblée nationale. Parce que la majorité appartient à nous. Nous sommes venus. Parce que Monique, pour soutenir le bureau et l'Assemblée. Mon frère, imaginez-vous, Tozo ya awa puisque Toike Mabunda, souci na ye aya kokota pour a défier chef de l'État. Et Tozo ya biso population Toboyi, Tozo ya. Écoutez, salaire na bato peut perdre, ba se mobiliser na ba kuluna, ba ya ba telemi awa. Et ba telemi awa souci na ba ya bandi ko bunisa biso. Moi j'étais sur la moto, ba ya ba quoi ici biso, ba bandi ko beta biso ba bimisi ba meli. Tala camarade nanga, tala oy par exemple. Vous voyez au moins ça. Tu combattre ma casse. Tu connais que ça va que non biso bawewa batake république ya wewa. Tu connais que ça va que biso tu vas voyou te va ressentir sur que mboka oyo eza mokonzi moko fachi beton kolomboka oyo. Palais qui les anda kwa mututa ezanda kwa batutu. Bato pe perdre ba moni que palais za bango. Tu la que ça va que biso tu plus que voyou que na bango. Police eza singa na bango. Tant muto na bando ko bete po abomaye. La police eza ki wapi? La police doit servir. Le peuple doit servir un individu. Je comprends par là que jusqu'à présent, il y a toujours des indices au niveau de la police. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Balandi Correcteur News TV, merci Benande pour toujours confiance. Balobi ce qui actualité Zali Correcteur News TV Rachou la caramel to kitara wana pona kopesa bino. Ba actualité comment ils allaient se passer. Tout ça a le parler du peuple peuple congolais allait debout pour l'en soutenir. Discours à Mokonza Mboka pe ko telemela honorable président de l'Assemblée nationale Jani Mabunda a convoqué plénière. Mon collègue pourtant azalaki déjà pétition pour la bongo bureau na ye yango bomoni mingi ya ba FCC ba ko soutenir Mabunda mingi pe ya population na ba yi de pes ba ko soutenir maloba Mokonza Mboka pe ko soutenir pétition ya ba député o ba yi bongo ko kotisa depuis avant-hier en déclaration to l'accès bino to ko l'accès bino le lenge nini ils allaient mobiliser la population ba parti politique nyonso bazali boko mona AFDC o azanga kanté ya mona Mboka bati lukwebo bozali ebele boko landa biso partout dans le monde comme Camille Kamako depuis la France. En tout cas, vous continuez toujours à soutenir Rachou la caramel. Vous partagez les éléments, vous partagez les vidéos. Afin que ni les accords de Kama, la Mboka. Roger le combattant, mon vieux, merci. Roger ML, mon gars, vous partagez. Bon compte. L'air est grave. Ils ont une de Tikibino, Bolanda et Bandeli Petit Nasuka. Mon frère, imaginez-vous, Tozo ya awa puisque Toike Mabunda, souci na ye aya kokota pour a défier chef de l'État. Et Tozo ya biso population Toboyi, Tozo ya. Écoutez, salaire na bato peut perdre, ba se mobiliser na ba kuluna, ba ya ba telemi awa. Et ba telemi awa souci na ba ya ba bandi ko bunisa biso. Moi j'étais sur la moto, ba ya ba quoi ici biso, ba bandi ko beta biso ba bimisi ba meli. Tala camarade nanga, tala oy par exemple. Vous voyez au moins ça. Tu combattre ma casse. Tu connais que ça va que non biso bawewa batake république ya wewa. Tu connais que ça va que biso tu vas voyou te va ressentir sur que mboka oyo eza mokonzi moko fachi beton
kolomboka oyo paleki mpe eza ndako ya mutu te eza ndako ya bato tu bato mpe perde bamoni ke pale eza bango tolakisa bango ke biso toza plus ke voyiki na bango bazela dans quelques minutes toza répondre bango magique kaka wana aza na munduki comment se fait-il ke bako agresse biso toye par rapport makambo oyo eleka mboka il faut edécoller okuta siko civil na bagp na nzoto baagresse président na biso ya moto tant toloba a aza na pota misusu babukusi moto eloko na bango basalaki ya buzoba topanzi yango tokatikati nyonso ekomi biteni basakani na biso bango bakoleka ye nalobi boye maître popo lokola azomimona pouvoir awa tobanga bango te lelo pouvoir eza ya biso tokobanga bango te tokobetisa bango kobanda lelo ti lobi munduki oyo aza nango wana aza civile munduki yazwi wapi ya kozokisa bato na babayonete ya la police munduki yazwi wapi aza civile munduki yazwi wapi les ministres de l'IDPS. Nous sommes menacés par les ministres de l'IDPS. Ça ne peut pas se passer comme ça. Comment ça? Ils sont déjà là pour se mobiliser. On ne peut pas nous intimider. Nous sommes venus soutenir le bureau de l'Assemblée nationale. Parce que la majorité appartient à nous. Nous sommes venus. Parce que Biso pour soutenir le bureau et ensemble, bango baye ko menacer biso. Et puis, la police est là. Mais bazo ya ko attaquer biso comment? Nous ne sommes pas venus ici pour violer des gens. Et en plus, bango bazo tia bash kuna biso tozo tia bash. Revendiquer c'est constitutionnel. Eloko biso soutenir ko basi. Lelo toyaki awa. On a soutenir l'institution Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, où est na Maman Mabunda. Aujourd'hui, nous avons remarqué que forcing est même à Mboka, forcing est une institution. Pour qui biso mo animateur ya institution. Alors, peuple, ils ont UDPS. Peuple, ezali biso nyonso PPRD, UDPS la muka. Toye awa tozoka moi tozomona batu baya. Eloko na lingina lobakaka bis comité international etala o tozomona. Tokoma déjà na démocratie oyo ba institution ya mboka ezali 4. Toye ko remarquer que institution ya président de la République ezali menacée ba institution. Kabila est un homme seul. C'est sa plus grave erreur. Il doit savoir que Kabila n'est pas un homme seul. Oui? Banani ba menacer bino bozo ko ba menacer. Kabila azali homme de la paix. On a compris ça. Mais pour aujourd'hui à l'Assemblée nationale, banani ba menacer national toye ezali ba yoka papa s'il vous plaît. Ba désordonné à partir wana. Na ko la publicité na ba désordonné à partir wana. Biso toye ko soutenir président de l'Assemblée nationale. Bango baye ko déranger biso. Alors lelo toko lakisa na face du monde menacer bino. Baza makasi ya ko menacer biso te. Il n'y a pas eu de dégâts je pense parce que bandeko sou balo mon côté moi si na bango azate ki Congo eza ya mutu nyonso bazo ko accuser ba partisan na bino misusu batana minduki tout ça. Toza na minduki te biso yo. Biso yo maboko pembe toza na minduki te toza na milangi te tosimba minduki te. Pitina pi wapi balongo awa kina ekota la police bolongo na batwana awa ici. Comment on a mutoki boye problème ni. Oui awa pona ko empêcher Jalil Mabunda kota na parler le sous-souté. Parce que memi ba maître ba bandi oyo ba nyoko batu ba boma batu ebele ba ye awa tala omoni place wana mutolali ba mais la police eza singa na bango tango mutona bando ko bete po boma ye la police eza la ki wapi la police eza servir ba peuple ba servir un individu. Je comprends par là que jusqu'à présent il y a toujours des indices au niveau de la police.
ngai mpe nazalaki na se c'est tout. Awa toli ba fanti. Mboka la minute soto boya présence chaleur awa, c'est-à-dire buzoba la ba otomela yango trop. Na minute sosko biso to indépendance. Tolingi subanti valete. Voilà méchant. Donc o alingi a se comporter le wala biso. Akena ndaku ba parana e ba bande ya éduquer. Donc awa il faut to mona den royo ya peuple congolais. Tolingi ba tendance Kabila la passe. Voilà on a un caméra.
Lelo va ressentir. biso nyonso toza nsima ya Faci Beton mokonzi na biso tokosilana na bango lelo oyo ezali esika ya baétranger bayaka kosiege lisusu te biso te là je suis le pouvoir je suis là non n'a pas peur non trop c'est trop Chanel esengeli akangama Kabila tout le monde un civil atambola na munduki na kati ya peuple congolais boye un civil au chaleur tozana bango tina président Youssou Bosilikina bino ezali basé sur quoi?
kosilika na biso eza basé sur babiloko oyo bato FCC bazo continuer kosala. Chef de l'État azalaki clair lobby ya koyebisa bango ke tobomi libala oyo tolingi lisusu assemblée oyo te biso peuple toye awa pona ko dissoudre yango bango bakotikala lisusu ko siéger te. J'ai fait aussi l'appel au Premier ministre, il doit déposer sa démission parce que nous voulons faire une nouvelle majorité pour l'union sacrée. Toye awa compte tenu ya bato ya babere rouge baye po ba menacer ba député na biso ya cash. Tozo yebisa bango bo yo salaire toyebi ndaku na yo. Yo Goldberg toyebi ndaku na yo. Bosala buso ba boso sala wana toyebi ke ba engagement na SNEL yo salaire. Toko yeba étude nini yo sala bagage nini intellectuel yo salaire osalaka nango po koma na niveau ya osala na SNEL okoma engagé na SNEL. Nous allons poursuivre tout ça. Chaleur, je te donne l'information. Moi, je connais même ta maison. On viendra te chercher. Parce que yo, naebi ke Kabila longo libino déjà bomoto. Bozalaka lisusu na bomoto te. Botikala lokola poso ya pa mamenaka teloko ezate. Kabila maltraité bino, a utilisé bino façon nyonso. Mais je vous informe pour aujourd'hui. Boyeba ke Kabila, il n'a plus un mot à dire dans ce pays. C'est lui qui règne et qui gouverne ce pays. Ce n'est que Félix Tshisekedi Tshilombo. Qui est pourquoi là dans mon ambeli na mundu azanani Correcteur News TV, Awande correction Yaba News tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil.